Problème na biso ezali boy. Monsieur Augustin Kabuya aza secrétaire na biso. Augustin Kabuya zo benga biso toza ba bande de chiens. Na bande de chiens biso toza biso mto pesa qui est pouvoir. Ya zo finga biso biso ba bande de chiens. Ça dit biso ko toza ba bande de chiens. Bo to l'accès ba chien na biso ndenge tozalaka. Yango na biso tozo continuer toujours côté les mêlés à côté à basité à cause on a peine à basité. Ne loko biso o tu souci na biso toza na yango wana. Jamais président CG Kabuya a koki kosaba nomination passe à l'intérim kobandana Kabuya jusqu'à Jean-Marc Kabundi bango tout bazaba l'intérim jamais bakoki ko nommer. Son Excellence Félix Tshisekedi, Jean-Marc Kabundi, ba ministre ya UDPS, topé ba député ya UDPS, na bango bato parti na biso, ba yebisa biso, musala nini ba pesa na combattant ata moko combattant boya kosala. Ata moko te. Mais lelo yo Kabuya zo yebisa biso ke ba vrai combattant baza na ba bureau, bazo sala misala et ndenge moko na ngai pe naza na bureau na ngai nazo sala. Oh bazali ko sala mobulu wana bazali banani bazali ba voyou eza bana mombele mama nga avandaka na Kingabwa naza mona mombele ti que toza na posa ke Kabuya CG Kabuya alongwa akomi ko bunda ba combattant zo finga ba combattant ya mama na yo bino abenga biso ba voyou c'est voyou un vice-président ya section Kingabwa ko za la voyou toza ba voyou te akosaka bata lamuka toyebi bazumbongo na FCC pona ko panda parti IDPS yango biso toza déterminé lelo chitoko ma 15h Kabuya akanga biloko ne azokende Ndokande Jean-Marc na Kabuya basa bazwa IDPS en otage bazui basek na bango ya église ya Shekina so ok na présidence ok même na ministère okokutaka bata Shekina ni mamba IDPS azali. Deux personnes Kaboun na Kabuya bazui parti l'UDPS bakanyango en otage tokoki kolignelo ko wana te biso toza na posa tomona clair. Mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga déjà na sadere nela zabo nakoki na nga Turquie Suède nga na Suède mame na sale fo na kama la dina bella kaponga na si na sadere la pétrolière Grâce Mandela. Voilà misunga ya Grâce Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai na sadere et puis ministère na tout baza pe kuna na kosenga bokende kuna parce que ngai mo na sadere na ba ministère na ngai misunga ya Grâce Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé ngai moko na ba ministère na nga toza déjà na katia misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka misunga ya mama Grâce Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga hey okatelinga lingala pona santé mwana mon fils pour ma santé misunga okatelinga lingala bandeko misunga ezali kokatela mutulingala te ezali mutuelle de santé oyo epesameli na batu nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga ta santé c'est ta vie.
merci Bandeko Balandi à 3W Congo France. Merci pour la fidélité. Et puis attention au Bopé Sakanabi Soto, Informa Kabino, toujours Nathan Royel. Merci Ngai Gabino Molobeli Nabino, Josephat Mwanza, Naza Awa, juste en direct, il y a 10e rue Lumété, plus précisément, na base, il y a IDPS. Oh, Bipa Wapi, Toyo Kozwa information, ils allaient sur une source, ils allaient fiable, vu il y a comportement, il y a inquiétude, oh, militant, il y a IDPS, Bazali Nango Ngambu, il y a vis-à-vis, il y a dirigeants na bango, c'est pourquoi, comme c'est notre devoir de vous informer, c'est pourquoi nous sommes descendus sur terrain prendre les points de vue de certains militants qui sont ici en direct. Et d'ailleurs, vous-même, vous voyez comment est-ce que les militants sont mécontents. Et puis, ils allaient toujours pourquoi tout banda toujours content pour sa micro, on a vu sur série interview. Papa, bonjour maman. Aux alliés militants, IDPS, tout ça, on a dû s'émeriser. Oui. Nos problèmes est par rapport à la caméra. Problème est Zanini parce que tant que sur terrain, tout le monde est boza mécontent, boza m'embrebélé et Zanini n'a qu'à IDPS parce que boza déjà parti au pouvoir, boza déjà pouvoir. Pourquoi Kaka à chaque instant vous créez toujours des désordres dans la scène à partir de Bino. Quelque part ça la personne il chef de l'État. Problème inabiso ezali boy. Monsieur Augustin Kabouya aza secrétaire na biso. Augustin Kabouya zo benga biso toza ba bande de chien. Na bande de chien biso toza biso mto pesa qui est pouvoir. Ya zo finga biso bike biso ba bande de chien. Ça dit biso ko to ba bande de chien. Bo to l'accès ba chien na biso ndenge tozalaka. Yango na biso tozo continuer toujours côté les mêlés akokota basité akozwa na pe na basité. Ne loko biso o tu souci na biso toza na yango wana. Ya zo finga so ba bande de chien. Ba bande de chien biso toza il faut to continuer tina maman. Merci beaucoup. Papa, bonjour. Bonjour. Nakata IDPS oza nani militant Nakata IDPS naza cadre naza vice-président ya Ligue des jeunes section Kingabwa. En plus naza pe moko ya fédération Mo Amba Nakata fédération Ligue des jeunes. Siko nini eza nakati ya parti na bino boza déjà parti au pouvoir, boza déjà na pouvoir mais toujours des désordres, toujours des mécontents, ba mécontentement toujours na ngambu na bino, tantôt na secrétaire général, tantôt na président intérimaire to ebité eza nini bozali ko. Masolo oyo bomona lelo o ezali nyungu ezoleka na kati ya IDPS parce que IDPS eza ya mutute, IDPS eza ya biso nyonso. Oyo ekondo esekedi wa mulumba tikela biso eloko ezali a biso tozoko bunda lelo jamais président CG Kabouya akoki kosaba nomination passe à ça l'intérim ko bandana Kabouya jusqu'à Jean-Marc Kabundi bango tu bazaba intérim jamais bakoki ko nommer. Deuxièmement en plus ezali kamba ba content nde bokanki 70% ba quota e ko pesama. Njokande Jean-Marc na Kabouya basa bazwa IDPS en otage bazui baseng na bango ya église ya Shekina so oké na présidence oké même na ministère okokutaka bato ya Shekina ni mamba IDPS azali yango na biso toki ko déclarer bato na biso ba combattant na biso ba kufi ba combattant na biso ba nyokomi mais jusqu'à présent combattant moko atiki ko se retrouver même à hôtel na liste ya mandataire ba Kabouya na Jean-Marc ba lewa mbonga mandataire o baza ba nommer na ba tie ba kombo na bango eza bato IDPS cité ko banda même ba conseiller chef de l'état eza même ba diaspora ba pesa ngo ba mbongo mabi biso IDPS combattant moko taza ko se retrouver yango te ko déclarer ba douane na biso Jean-Marc a su. Est-ce qu'il faut que Kabino nyonso mbala moko ba so bino batia bino ezaka procédure faut ba so muke eza droit na biso soko tali muku na cabinet au moins ata combattant moko IDPS ezate soko ta OK na cabinet Yves abengani bataja ya Kabouya ebele ba hymne national une hymne de parti ba yebengote on a tini Kabouya to wuti na église ya Shekina yango eza ba droit na biso to ko déclarer que tous na posa que Kabouya CG Kabouya alongwa akomi ko bunda ba combattant so finga ba combattant ya mama na yo bino abenga biso ba voyou c'est voyou un vice-président ya section Kingabwa ko ça la voyou to ça ba voyou te akosa ka bata lamuka
toyebi bazwi mbongo na FCC mpona kopanza parti UDPS yango biso toza déterminé lelo ti tokoma 15h Kabuya akanga biloko ne azokende ti tokoma 12h boyoka fe parce que UDPS eza parti ya mars ezoningisa monde yango tozoloba ke ti lelo 12h tokoma boyoka son nde tokimisa mavungu ye mpe lelo azokokende. Merci beaucoup papa eza nini parce que UDPS déjà bozwi pouvoir toyebite ba mécontentement eza kaka toujours ko continuer au sein ya parti na bino entre autres na le secrétaire général intérimaire Augustin Kabuya eza nini. Est-ce que oyebi article ya parti bien so oyebi article ya parti bien faut tangana article 26 obando kitati na suka article 26 ya parti elobi boye état que président ya parti azu ba fonction mususu to ka ya déplacement to aka ya décès il faut tout placer triumvirat. Triumvirat n'est éco-dirigé parti pendant 30 jours. Triumvirat est le roi ensemble, il y a 3 organes. 3 organes, on a tout exécutif du parti. Il y a convention des démocrates, il y a discipline à parti. Na CEP électoral, il y a parti. Ne barovanda par consultation, on se concerter, on a des décisions pour partir moyen à la vie dit, ils ont moyen partir Koufa, ils ont été diriger biso, ti token na 30 jours et coquille, va convoquer congrès. Après c'est na congrès on allait convoquer congrès, ils ont tout voter ba nouveau équipe oyo ba diriger parti. Comme article la mususu ya parti, to sala ki en opposition, to comme na pouvoir. To modifier mon article ndambu to rejoint tantôt l'article la mususu to son excellence Félix Antoine Tshisekedi comme haute autorité morale et hiérarchie à IDPS to un nouveau secrétaire général où il faut azala administrateur ou azala élu to na ba poste monsieur Tikel Nassé à conduire biso Tisuka et Sili. Un intérimaire l'article à IDPS n'existe pas. AI n'existe pas. Lelo eloko oyo esisi valeur ya IDPS lelo eza parce que otali président nin intérimaire onan intérimaire ligue des jeunes mais tant que non pour passer dans congrès il faut bazaka toujours intérimaire parti kotika la vie te quand même kasi yangwana omoni eloko ebomi c'est parce que on l'a privilégié toujours les intérimaires or que au lieu to respecter mibeko ya statut to kene na triumvirat ba même biso na congrès. Ce qui tokeno na congrès te le but que les intérimaires. C'est faux, n'existe pas. Ba me ka ba pesa bino ta statut à parti botanga bino moko. Vous êtes quand même des intellectuels. Nous ne sommes pas des cons, nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des phasers. Parce que là tondé ko bunda ki fazer ezayité. Lelo kwangé gâteau et to kabla nam na ndambu, bomi ko akize batu nsu ba voyou, banine. Mutu oyo, mutu aza ko akize batu ba voyou am sous tantôt. Et ça c'est parce que la personne en question n'a même pas des arguments à présenter parce qu'il nous a injurié à fingi biso ba voyou. Mais sotali ba ebisi mutu oyo aza sur le terrain et ça président honoraire de la Ligue des jeunes. Azangi même maloba. Ba respecter les biso ba article. Lelo IDPS c'est ça ko avancer parce que IDPS nos positions est parti fort. Mais comment ça fait-il qu'il y a un pouvoir lelo IDPS est comme parti faible. Bah même ma dictature na kati ya IDPS to biso to bengango imperbis 2 personnes bakoki ko kanga biso te ko diriger biso en otage te que il faut ka bangonde bazala soki ofi soki otelemelaye batio libanda IDPS c'est notre patrimoine. Okay. Il faut to battre yango parce que yangonde papa na biso yangonde maman na biso yangonde nyoso ya biso. So le lot père de IDPS, le lot anil. Na banda autant en classe na ça so lot na landa IDPS ko bana na côté IDPS depuis 2004 2005. Si le lot na na IDPS na musala musulté. Ba respecter les biso, ba article. Ba aider président Félix comme azan na bonne foi ya ko sala musana ya bien. Batinda batu ya bien na ba misala. Eza te que lelo otini mutu batu na IDPS viva alors IDPS oye ils ont imperté quand même bateau ba mandaté tantôt na banini bazu ndambu ya bato parti ndambu ya 70 personnes ndambu ya 70% bazu ya bato l'église na bango bazu ya bato bakola na bango bazu ya bato bapesi bango bambongo pour que biso ba héros vivants ba combattant autobundi lelo
Otoza lelo sur le terrain, on n'a pas de travail. Baromi ko se manqué na biso. Partango bobundaki, tokanti alora ki borozwa, mais lelo bo bambara ba pantalon, bokomi ba mandia, bozo senga senga. Alors c'est pas bien. On a besoin que ba respecter les biso ba article pour IDPS en peut kende dans l'avant. OK, merci beaucoup. Bonjour madame. Problème du neza na IDPS, bozala qui déjà na opposition, il y a eu toujours des hommes. Les lobos comme na pouvoir. To éviter boza na posa na ndenge ba mandataire parlement de bunyo surtout ba combattre nyo so ba kende na présidence c'est toni. Bon, le point mot ça ko s'est passé na kata parti na biso l'UDPS. Et ça vraiment regret mingi. Et ça vraiment regret. Na komona autorité munene lokola secrétaire général il y a parti munene lokola l'UDPS a injurié ba vrai combattant UDPS pas concerné abenga ba voyou alors que on nyoso baza ko réclamer ou baza ko revendiquer baza ba voyou té ba responsable mais le problème est que biso to senga na chef de l'état yemoko azwa disposition ya makambo nyonso eza ko se passer na kata partenaire biso IDPS parce que tomoni ba combattant bazali ko chaque jour na sabanzete kolekisa bata ko perdre bata deux personnes Kaboun na Kabuya bazui parti l'UDPS bakanyango en otage tokoki ko lignelo ko wana te biso toza na posa tomona clair soit tomona démission ya Kaboun na Kabuya pour que Baluka va s'organiser pour tokende na congrès. Ceux qui va démissionner na poste na bango et outil à la vie de comment. Ceux qui va démissionner ne konanga utai ko tout à l'heure que tozo kende na triomvirat. OK. Triomvirat va rediriger parti. On va diriger parti pendant 30 jours, après 30 jours, tokena congrès to élire ba konja siga. Merci papa, bonjour. Bonjour maman. Qu'est-ce qui s'est passé à l'UDPS? Bon, na UDPS, bandaki depuis lobby. Tomoni ndeko na biso Jamar Kabound ameki ko bunga mwa muke. Tozalaki olobango avant, mais parfois batu musu bazaki ko taxer biso neti batu ya ngambu mususu. Mais tozalaki olobango ke posa ya Jamar Kabound ezalaki apesa Kabuya poste na UDPS. Batu bele ba comprenaki yango te. Posa nezalaki apesa Kabuya poste na UDPS po soki Kabuya zui ba repesa exécutif ya parti et tant Kabuya rekoma ko diriger ba décision nyonso ya Kabound ezala mabe ezala malamu Kabuya robanda kondima. Nde makambo tokoyi nango lelo. Tozui président ya nani ya SEP ezala Jacquemain Chabani o mutinyoso ayebi. Bazali ko taxer Jacquemain Kenon ayiba. Mais ngana kokamwa parce que makambo ya mbongo ya ba carte lelo tozali na ye Augustin Kabuya ba PC ba $10 ya ba carte ti lelo inane yango yo ba carte ya kate sko mbongo wana akoki peut-être ko expliquer so ki mbongo wana ke wapi donc akokoloba na biso loko te yango tozomona bazali batu moko o bazali wana bazali donc Kabundi ye moko na azali intérimaire ak économie secrétaire atamboli na violation ya parti. Ce qui bolobi na ye a relukela bino langage mususu. Menga na kamwe. O esalemi lobby si réellement zalaki leader to responsable ya parti na ndenge to yebeli. Déclaration na ye lingaki zalaki na yebi ndenge makamwane rosila po eza parti na biso. Nga moko personnellement tant batuna kinga na lobaki non ezali ba guerre na biso parti et aussi là entre nous mais ye akiki ko zo maloba ya kolobake batu wana baza ba bado mama explique biso na no bado engi lobani lelo nde Kabunda komi nani Kabuya komo tangisa biso français akomo kota biso ba dictionnaire en français avant kaka ba combattant ba tondisi martyr abeti maboko akumisi alobi ke non voilà to mobiliser ba combattant ba tondisi martyr mais lelo yo ba combattant wana batalise ke ozo saleza mabe ba komi ba voyou mama ye akoki koyebisa biso nazo manquer respect mais nazo loba vérité pour eswinga yi. Ben expliquer biso son excellence Félix Tshisekedi, Jamar Kabound, ba ministre ya UDPS, topé ba député ya UDPS, na bango bato ya parti na biso, ba yebisa biso musala nini ba pesa na combattant ata moko combattant boya rosala. Ata moko te. Mais lelo yo Kabuya zo yebisa biso ke ba vrai combattant baza na ba bureau, bazo sala misala
et ndenge moko na ngai pe naza na bureau na ngai nazo sala o bazali ko sala mobulu wana bazali banani bazali ba voyou eza bana mombele mama nga avandaka na Kingabwa naza mwana mombele ti naza parmi bato o bakendaka komina se Jean-Marc Kabound mukolo fache asinyaka na nini na Genève nga naza mwana Kingabwa na rond-point TP navandaka na yolo ti. Merci beaucoup. Merci maman. Papa Mbote, je pense que épouse à la dernière intervenant na biso IDPS ni neza koleka na kati ya parti ni neza entre bino ba militant et puis na secrétaire général Augustin Kabound. Merci beaucoup. Oyo les gars la partie na biso eza seulement oyo les gars la partie eza que batu moko déjà bazalaka na bango bakabiliste ya kala na kati ya parti ya IDPS parce que soki na totala non ok merci notre partenaire quand on dit notre partenaire eza na ba façon oyo memelinga te na openga nangina lo basiko te onga nangina lo basiko eza important quand je dis partenaire oyo lingaka basa la partenariat na muninga et qu'il malamu il y a des partenaires malamu mais ceux qui ne veulent pas c'est que les partenaires malamu te oyo les kana siège na biso na IDPS eza penza que ba qualifier biso te que UDPS eza batu moko ya mabeto ya buzoba te batu bazo sala biso buzoba eza bato baza likolo na biso mibale oyo Jean-Marc Kabound na Augustin Kabuya parce que parti oyo UDPS et bundi makasi pendant longtemps UDPS ba combattre ye abundi pe amoni pasi mingi pe tokufi belé il y a des inaptes baza quelque part ba vivre car da UDPS mais quand c'est UDPS tant que comme on attend toujours pouvoir il faut tout mériter. C'est comme quelqu'un a konima tembena malamu azana droit à buka yango pe soit ali au BATK. Mais le lot parti au IDPS et commis lokola parti moko ya Jean-Marc Kabound na Kabuya. Ça dit bazo gérer yango na ndenge na bango. Po basala likambu fo bamitu na bango ale banose yango. Aussi longtemps IDPS oyo ezali na ba combattant. Oyo bakoko yeba makamnyo so yo sala na parti. Tozana ba homme fort. Oyo bazana IDPS o babundaka, o babunda pona IDPS. Tant bozo linga bo sala likambu bino ba konzimi bale wana. Fo botuna pe ba pesa bino mayele. Alors c'est pour cela les grandes choses c'est quoi? Oyo leki lobby et kamusi opinion mobimba ndenge tozawa. Toute opinion. Non, oyo ezali que Kabuya secrétaire intérimaire. Comme un intérimaire, il n'a pas le droit de nommer quelqu'un comme ça sans que même opinion il a fait ça gratuit. C'est-à-dire il y a président de Yokane. Basaliango. Tant que Basaliango quand même est sonné ma bé na biso otoza on a pas na CNDTO. Parce que nous sommes le parti au pouvoir mais nous ne méritons jamais. Nous avons mérité le côté. Nous avons la CNDT le peuple d'abord au Bango, chaque fois c'est là que fait mal. Nous avons revendiqué notre droit. Ça dit quoi? Je voulais maintenant annoncer la chef de l'État en direct. Bato oya pesa mi balé oyo baza n'incompétence. Ça dit beaucoup comme ça là. Soki yemoko Azwa chargé ya kolongola bango parce que nous sommes capables ya kolongola bango qui base à la société. Le président a kolongola bango place wana alu que la biso bateau bakozala d'une et compétent ya kosala musala po biso misu pe IDPS to se retrouver parce qu'on a beaucoup battu mais tozomo lelo ko il y a pas de changement jusqu'à maintenant. Kabuya azo sala vie na ye Jean-Marc Kabound azo sala vie na ye sur notre biso peuple o tozala na kata IDPS to bunda to souffrir. Le contraire tant to bana ko bunda trop même lui Jean-Marc ne bagarre pas. Même Kabuya, peut-être abandonné au Boundaté. Force du progrès au Moko, Batia vie en jeu. Même Bakoufa ou pas, mais Babundaka. Ça dit, il n'y a pas de récompense sur eux. Jusqu'à maintenant, Bazawana, Nassandité, Bazo vivra bongo, demander, quémander. C'est pour dire que Kabuya n'a jamais Kabound comme un riche. Alors c'est là qu'il fait mal. Tozana posa na bango te. Avec toute décision. Toujours déplorer que départ na bango ezala. Même aujourd'hui, le chef de l'État, écoutez bien. Kabuya na Jean-Marc Kabound doit partir.
Tous en apportant à Bangote, nous à l'IDPS, il y a trop décidé, tout ça est là. Tu décidé déjà, il faut pas qu'il. Merci beaucoup. Merci. Toujours une série à micro et concernant ce qui se passe à l'IDPS. Comment est-ce que tension ezali nangambu ya bandeko ya force du progrès ndenge toujours bazali ko manifester ba mécontentement na bango par rapport par rapport à ça. C'est pourquoi tu es qui sur terrain tozi ba point de vue. J'espère que boyo ki o eleka ki na IDPS oh yo ba militant bazan nango besoin boyo ki souci ya ba militant par rapport ya ba kondio bazali ko kumbela bango actuellement. Merci bandeko balandi ya Congo France. J'espère que bolandi biso partout dans le monde entier bolandi biso bozu ba réaction bo hésiter toujours ya ko s'abonner na chaîne YouTube na biso. Faut toujours nous appeler, s'il faut appeler il faut toujours nous appeler. Ba numéro na biso zaka toujours affiché au banc de vos écrans. Il faut toujours nous appeler pour na ba suggestion topé pour na ba remarque. Il faut toujours nous appeler. Nous sommes là mieux placés pour vous informer. Merci, à nous revoir au prochain numéro. Bye. Congo France. Site ya Congo Masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com